Jusqu'à maintenant, absence il y a l'état événement. Reportage. La Pongi Daniel Bumba, en tout cas, tout ça vraiment déçu. Nenga Zola, la télé, pas Koufa. Si le temps continue, on l'a na bigo na bakino basani bakufa. Place à Zaliba que de la Moussa na Pongi, a une solution pour mettre bandeko baza ba condition passi. Maï débordé. Maï déjà juste débordé. L'ongoli ba séparateur yon sur la balle. Moi-même je suis victime. Ma voiture est là. J'ai ma clé, la deuxième est là. Donc, foutu. Ma maison aussi est là. Je suis au 3e niveau. Il n'y a pas moyen de passer. Parce que le lot, en termes de propriété qui cherche sa salité. Et à cause de la salité, à cause de la manque de chrétien, il y a kokiré, bakala mulabiso, le lot a la conséquence dans la population, ils ont subir. Tandis que bango baza bien. Nzela moko. Dans ngoko côté. Bana RDC bana RDC. Kisasa bana kisasa. Nzela moko prince moko prince moko. Tala mbela mai. Tala peka yo moko mai na mai. Toza na province té. Toi la village, toi la capitale. Et c'est vraiment pas dans la capitale, tu vas vivre boy. Toza la même pas na balier des refuges na mboka na biso. Les gens sont tous bengani on a se retrouver dans la rue. Na pourtant un pays le quoi la RDC cause n'a jamais balier des refuges pour na batabongo. Na minute on bazota mbona ba valise boké wapi. Batiki Congo inachevé, batali ba bien fait na bango dans le peuple congolais la zone okoma. Tuna ba moment obo. Makamba soni, to sili madon, to sili maele, na mboka oyo basa pango. Bambongo bazoswa, bazoiba. Lemso ba chauffeur, to saka bana to lele bana lobby. L'État l'a dit pendant 16 heures de l'Alia. Donc, là, il y a la boulevard. La commune comme Malanga, Congo, comment on va être des bandeko. Donc, tu vas en na fanda kanangaliem. Mais na lali na chango. Ngana mwasi na go, na lali pa ba makango. Soki ezali ba masumu na biso na kati na mukili, tata nzambe ya mpungutu lendu, yandi lemvukila betu. Betu kele bangunza. Bola yai ya Kongo yoki ya betu. Bola Kongo yoki ya betu. Tata nzambe ya mpungutu lendo, yani levukila imbi na betu, baso. Il y a des lits. Na ba pompe nyonso mai ezobima te tobimi salite na ndako mai etonza wa ya jete nyonso na ngambo wana awa likolo ide wana ya komela mai eza nano te Shit is good at that. Bos ko ba mo na matadi o bande? Você já tem? Bom, melhor não mais ter. Já sabe o que?
reportage.
Bonjour, nous avons limité salon, précisément dans des bonhommes. Référence Oasis, salle Maman Laurence, c'est là où on est. Et là, ça les a une inondation. Maï est débordé, maï est déjà juste débordé. Le séparateur, moi-même, je suis victime. Ma voiture est là, j'ai ma clé, la deuxième est là. Donc, foutu. Ma maison aussi est là, je suis au 3e niveau, il n'y a pas moyen de passer. Séparateur est longué, de l'eau déjà, et on m'a à un niveau déjà à 5 mètres. Donc, c'est fini, mon coso le Kanga, donc c'est impossible. Là, on ne sait même pas quoi faire, même pas passer, il n'y a même pas de route. Donc, pour traverser, pour arriver au niveau d'échelle de bonhomme, donc c'est impossible. Pour arriver au niveau de l'aéroport, c'est impossible. Donc là, on est calé, on est coincé ou quoi? Je veux dire ça. Bon, qu'ils trouvent un peu la solution, hein, parce qu'à l'instant, on ne sait pas quoi faire. On est coincé, des voitures sont coincées, les enfants sont coincés dans la maison, les autres, donc on ne sait pas quoi faire. Donc on est bloqué, on peut dire ça. Ah oui, le peuple congolais, bon, une situation comme pour le moment dans la ville, province de Kinshasa, pour nous diriger, c'est prévoir. Déjà, vu la Kinshasa, il faut prévenir pour la lobby à peuple. Les événements, les alliés, ils ont plus de 10 fois, 5 fois. Or, ceux qui ont bon, ceux qui ont événement, ils vont dégager salamité le lot. Il faut prévoir, toujours rappeler Bango, simer le salaire au peuple appelle ça Bango. Simer vraiment avec toute honnêteté. Et simer, il faut retenir en ordre avec l'événement, ceux qui est, le peuple a la sauver. Jusqu'à maintenant, absence il y a l'état de l'événement. Or, il y a d'autres personnes qui sont coincées, place bazwami, moya ko bima même libande zate bazangi ya kolia, bazangi ya komela. Or, ce qui gouvernement ayaki pour faire même sortir bango na place bazali, et fait que ba libérer bango ba conditions difficiles bazanango, pas que n'était quelque part ngaza malam. Mais depuis hier jusqu'aujourd'hui, absence toujours il y a l'état de ba dégâts. En tout cas, tout ça décide dans comportement et gouvernement congolais, surtout gouvernement ville de Kinshasa, pour les autres Kambama et pas nous avons vu ça la Pongi et Daniel Bumba, en tout cas tout ça vraiment décide. Nenga zola la télé ba bazo kufa. Ye si le temps continue ko lala na bigo na e ba Congolais ba kino ba sanini ba kufa. Place azali ba ke do la musa na Pongi, alu ga na solution mo oyo ko mettre ba ndeko ba za ba condition pasi. Babimana na bakonso bazali ba raison nataka mo ya kimia en fait que bazala na paix parce que boye bazana insécurité makasi. Alors, bonjour mon petit sango. Tozali na rivière Amaya Njili, est séparé commune Libalé, tout ça na ngambo matete, na ngambo alimete salongo. Il y a nengo zali ko mono zali ko constater na pluie diluvienne ebetaki ko banda mokolo mwa vendredi na butu et yaki ko mema biso ti samedi et lelo to enregistrer ba dégâts mo énorme parce que lelo to zali ko mona moya ko le bezate mais yo mo zalo mona ndenge population. Ensuite, Mituka, Nengezali vraiment empêché vraiment la victime et étant aussi l'un des communicateurs communicateurs du peuple congolais. Je pense bien que le gouvernement national ainsi que provincial va mettre un peu pour Luka, pour Tala. Le lengeni ni bakoki ko Luka, ba canalisation maïsa les maka. Parce que le lot en termes de propriété qui cherche sa salité. Et à cause de la salité, à cause de il y a manque de traité, il y a kokiré bakala munabiso le lotal la conséquence nango population ils ont subir tandis que bango basabian le lotal la ndengo sali ko mona ko enregistrer ba dégâts énormes ils allont ça la biso passe nous allons ko senga na monsieur le gouverneur Daniel Bumba ainsi que équipe na Mobimba ba mekepe ko dépêcher situation ali plus grave
parce que inondation bandaki depuis lobby à partir il y a 20h jusqu'à là tout ça déjà 9h vous allez au monde à Talabat moyen population évacuée banlieue d'église ezalité moyen population ébiment ezate alors tout ça ko sala to bali ko lancer mbela wana parce que le côté la gouverneur de la ville ainsi que ministre des affaires sociales parce que le ba dégâts allaient enregistrer norme bandaka batebukani batu bakufi babiloko baby alors nous voulons que notre gouvernement à prendre en charge et puis à décréter et le comment spécial rapide parce que population et vous continuer dans la situation haute et en plus c'est là quoi et causer inondation et ça à partir de la Congo central parce que le vous allez que le bagage manji les ara yemoko et puis vous allez au monde à Batu la plupart peut être ça là mais là la population la biso tant que vous avez enregistré des dégâts et ça fait suite il y a biso to limite pour rajeunir pour entretenir place aux alités aussi au combi au bois qui salité la terrassée tous on pense que terrassé aux à la boucher et boucher mona et comme ma biso la ba condition au nyonso tala lelo ndenge population subi tala lelo biso na to zali ko sala lelo ko na kati ya mai ngamoko na sa victime ya ko biso OK pas na ngai n'en parlons même pas yango to lancer mbela la population ça a quelque chose dans le plus rapide parce que la population doit souffrir parce que le reste est bango émanation à biso donc on va déjà population parce que article 5 c'est sur la souveraineté revient au peuple congolais peuple de Mokondi va mettre un peu pour rajeunir va la situation là-bas parce que la population souffre nous sommes au pouvoir mais on doit aussi mettre des mécanismes pour permettre que biso ba inondation et ça les marathis et population personne la nangai apprendre un peu conscience mais tous les changements mentalité au combien si kana yo tumba matiti wana to kende ko boka ngo place esengeli soko so bo na caniveau o boka na terrassé dans la conséquence nango dans la réalité nango des allo ça biso et ça la biso passe yango moni to lancer appel wana et ça la ngamba gouvernement et ça la ngamba la biso population to se prendre aussi en charge parce que inondation to loba oui et ça la part gouvernement mais peuple peut azala faire un changement mentalité wana tant on sait la salité o besika ko boka kango mais si quand tu m'as sorti les ébélés tout bien nous tant que nous avons un bas caniveau nous avons ça la babilo gonyoso or et là on a aussi la population à prendre en charge et puis à décréter le moment est plus important parce que la population souffre zéro les atteindre là c'est là encore le lorsque que ça les dégâts des besika ba okendité quand zéro ba konti balika quand zéro chef d'état lika yango ça libo on a ngana lo bengo wana Comme la note. Boule betaki vendredi na samedi. Yango mone salibwe. Mais quand on se dit auto rail, tous les tondité. Mais ça c'est la son nzela, si on côté rail. Mais auto nyoso to ngato kama boyete. Tawa nzela moko. Dans ngoko côté. Bana RDC bana RDC. Kisasa bana kisasa. Nzela moko prince moko princesse moko. Tala mbela mai. Tala pya yo moko mai na mai. Mokonzi asa le biso to nzela. Président Kiseke Chilombo asa nzela. Kona boye ezalaka te makambo ya pasi boye tala penza tala tayo mugu moka pasi so toleka tala ndeko wa dini koto tala bya nzela eza te bitu ke bela dinzi ya ba confirm so dinzi batu wa 40 bela wanda chance bela kuweza te olobi batu ya kufu kota Shekina batu ya kufi batu be chance kane courant bezate soko zaginde marathon te bela ngaba kufa ka awa eloko esala ni awa eza Shekina ndinga batu nga place wana na mbula ba Congo yango débordé ye kosi koto buki bandaku na à partir à 20h mai koto etondaki à partir à 0h ba mituke etondi awa batu balali libanda banso balali na matanga banso balali na basusiat donc à partir à dans éviter so ba kosaneli balongola ba ange bendeli éviter o balongola ba ange bon on doit savoir ba créer ba nzela ya rail va créer banzela rail boye banzela rail ça so va créer ndaroza à partir à rail à l'équipe boye ba fongola banzela ba ta mikie ba bato ndarole ka boye hein de biloko te habite chez ani gouvernement awo misa biloko boye
Comme on a eu na bien na combo ya Jires Leta, on a moi na chango bon. Awa mai euti ba Congo ya envahir ni Prince Mobimba wa na Mayanjin. Via nini toaka na nzela moko bandi repoti okende ville. Soki nzela ezala même côté ya barayi wana bazongisa train ezonga. Mbele batuta batune bazotambola makolo, batu bazokatsa moya koleka ezate ekomi awa koleka opesi 2000 bamemi na Mkongo. Soki banzela ezalaki awa mbele mamoni oso ezate na ba prince na bato baza awa l'état gouvernement provincial phase de solution ya ni ya ville ya Kinshasa. Bon mambo esalemi oyo za charge ya gouvernement provincial. Daniel Bumba wa à disposition ya bato awa ya des bonhommes awa. Ta bato ebele bakanga mikuna moya okiteza te mais gouvernement jusque là azo salele ko mokote. Bato moya babima ezate yo moko aujourd'hui sozo mona ba mai ndenge tondi partout ba mituke dindi. Olega donc moya ezate. Bato musu bato mususu banye ba ke mariage banda lobi bakanga me banda quartier un moya ko legeza te. Ah mpanzi oyo lobi a partir ba 15h ezalaki bien. Keke pe babongo zongo ba 17h ambule sili événement oyo yego salama. Eza première fois que tout le monde a makambo. Première fois tout le monde a makambo mais aucun mois bakangami embouteillage ba ba les ezate. Donc zele ezate. Kana ba souffrir. Ba souffrir. Boete. Ba bongisela biso mboka, boeto lembi. Message apesa ba konza mboka. Ba batala so ba tine ba vidéo oyo. Ba bongisa mboka. Boe peuple congolais a souffrir. To akala nzela moko. Nzela moko ebela Congo on nzela moko. Ba batela biso banzela. To so banzela zalaki mibale mbele on no se salamite. Boeto lembi. Sina ka. Bonjour papa. En tout cas papa mbula makasi betaki na partie ya ba Congo. Donc biso no sokoto mbula bandaki banda vendredi. Mbula to kokoma samedi mbula tongosa. Donc ba mai bandi kokotela batu ezibwe nyonso. Ozi église ya Shekina. Double église ya Shekina donc moi ezati. Toza wa mai batu tala batu bazindi kuna batu bakufi donc moi ezati ba mai na banda ku donc tozo bate baluka batu ezindi donc batu bazu ba perte. Donc on a yebité donc miracle ni toko ko sana kati na mboka na biso pote makamono so tosila. Donc toza lésité donc na bana donc population donc batu bazindi na mai donc tozo comprendre ti. Yango nzambe ya mpungutu lendo a soutenir biso. Nzambe ya bakoko nzambe ya mvulusi kimbango. Nzambe ya kuku pemba a soutenir biso pona mboka Congo. Soki ezali ba masumu na biso na kati na mukili tata nzambe ya mpungutu lendo yandi lemvukila betu. Betu kele bangunza. Bola yai ya Congo yoki ya betu. Bola Congo yoki ya betu. Tata nzambe ya mpungutu lendo yandi lemvukila imbi na betu baso. En tout cas yoke sala monu pasi na ntima. Muke mbote. Bon, conseil nazana posa ya kopesa mukonza mboka na biso ezali. Baluka nde bazongisa kaka ba mindele na kati na mboka pote basala ka misala. Toka bola mamonimo ya division ezate. Mundele na biso batu mundu tozaka batu moko tata moko. Parce que mokonza mboka na biso soki azuli biso solution na kati na mboka bono so kozala te nazoyeba te tokosala ne tozaya kosuka awa. Toza kosuka. Mokonza mboka na biso en tout cas soutenir mboka Congo. Boye toyebite tokosuka wapi.
Ah, bonjour papa. Ah, tu vas pratiquement des bonhommes dans ma engine. Papa, tu vas être incendié, ça m'a Mayambula. Et fait à bordir, maille débordé, donc les salles, les lobes, les tous souffrir. Mais justement, va koufi pour ma part, on va écouter na maille, donc na boutou va koufi, mi tu vas te koufi, donc nyo surtout ma bé na ma bé. Alors, par contre, on a fait une bonne volonté. Tout ça, la province, toi, la village, toi, la capitale. Et c'est vraiment, dans la capitale, tu vas vivre beau. Bon, dans moi, solution très très rapide et ça, bien pour la population de Bino. Ouais, bonjour, papa. Ah, tout ça, on a des bonhommes, précisément, du bossé à Shekina, entre Manjilna, Massina. Et là, où est Salami Lobby et Bandina à 19h50, net Monique et Marambo et Bandou Salama. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Ah, par contre, net, c'est parce que tu es bien inondation dans le monde entier. Même na Thaïlande l'année 2021 bazaka inondé mais là wesanga ki ba gagner kuna basala ki banzela na makambo belé yango to ba gagner ki ba inondation na bango alors il aura pas ça te pas c'est la biso ka banzela pour ceux qui nzela la ki balé na côté ya peto ngo bien na nanu na simo bien na côté njil na de bonhomme makambo no selinga ke zala bien mais vu que toi na nzela moko ba toalina ba voyager lobi na butu ba ke ba miki la ça voyager ba privé ba voyager ti ah oui net ngai actuellement on fait na ngai live concert pour quand on est dans la clinique, moi je vais aller à bonjour, Tozana Tchangou, précisément la pomme à un chim. Là, le dimanche, on a un service à gardinage. Le dimanche, on a la fois que Moussa on est bien allé à ça ne va pas. C'est là exactement. On est dans le gouvernement. Il faut pas se mettre pour le mandel à Tchangou. Nzela changu exactement na nzela moko yango to sengi ke nzela ya 15 miri ba tongela biso wana esi la rapide nzela la liberté et numéro 15 nzela misala ke malembe misala ke malembe chaki nzela ki ya rai wana bazo za biso na train pe ezonga bazo za biso na train Train qui est dans la gare centrale, petit aéroport. So très arrivé au salon, ça va. Nous allons à 15 minutes de Matibo. Nous allons Bon, vraiment, en tout cas, tous les Kamwa, les Kamboyo, Nengema et côté télévision à Katia, Changu, Tanama et Devier. Quand on est bien à Tangwakala, Banokota Basalaka, Banokota Basalaka, Makadam, Pont et Zalaga Awate. Pont ezalaka banosala pont mai banolegela kuna na Shekina na kala mais lelo to kamwe ndenge mai esali boye mais ça nini moko naturel problème ezate mais gouvernement face à l'effort o ezambala liboso bana mboka ezala Congo déjà te ke o gouvernement soki nini te ezelo moko naturel ndenge bandeko moko na France badindaki na Mayotte pe badindaki lokola biso. Mais le problème est que nous sommes naturels. Donc, le gouvernement, ça l'effort. Basons c'est la biso kaka ba très pour nous ga moyen tala siko transport zate. Tozo ke ni makono ke musala na musika. Na cité Salomon mais na zo traverser na makono. Vraiment la souffrance bande gouvernement ça la rêve. Ah tozana matete justement rapport à Mayanjili. Bon, il se fait que depuis le samedi, Mboula Banda qui depuis 19h à samedi, et comme Akiti dimanche, tu vas 12h de Mboula qui est au 4 mars, vu que moi, le cas qui était samedi, nous avons un bassin scolaire, nous avons une église de papa, nous avons aucune église, aucune Nzelani. Asina mitali okara kende nenga mosko na koya na komi na mosko précieux comme yo ya makasi ne na bité
nazonga nangaka. Donc ma ezomata au fur et à mesure au lieu que quitte mais yango ezomata de plus en plus. Donc éviter mi tout capé, je sais pas si là il essaie d'avoir combien de jours donc mi tout capé est embolaté. Donc message on a pesa ba konzambo keza que ba tala nanu ba caniveau na biso. Ba caniveau na biso eza bouché. Ba nzela pe eza bien te. Banzela basala lelele bien bukani donc bato baza musika na ebite so na lobani pona bango parce que en ce moment to ebite so bazat mamsu bata mbona ba valise awa banto c'est quand même ça fait mal et ça passe parce que na minute bana place qui était donc gouvernement atala tozala même pas na balier de refuge na mboka na biso les arrêts sont babengani on a se retrouver dans la rue na pourtant pays local la RDC kozanga jamais balier de refuge pona bato bongo na minute so bazota mbona ba valise boke wapi donc l'été faté la biso makambo parce que mboka munene local RDC jamais makambo boye ko salema ba ruta kati wana nyoso donc ebite so to bimendeni pona tinga mai naza kutu awa ne bande mema yesu kelanga déjà au-delà ya nini parce que c'est la mina ko makune yesu kelanga wapi donc l'été faut revoir makambo nae bon mokola lelo ko esalami vraiment eza étonnant pour na RDC ami tu na dimi quoi toza awa précisément eza mystère ensemble ma njila wa na pont donc biso ba total tosala na victoire touti victoire bazoyebisa biso na ke kuna nzela olekisa ti tokote yango doute mais toye pasi le théâtre toyo vivre lelo esala pasi nini mboka lowa RDC tozala na nzela moko route moko nsango pourquoi pas va créer Anzela quoi sous ma bise batonsan tozara na nzela moko right ça la raté et ça vraiment basi dans le bébé mais nyonso ya lobate na ba niveau combien de personnes ba raté ba voyage na makambo esalami batiki Congo inachevé batali ba bien fait na bango dans le peuple congolais na zone okoma tina ba moment obo makamba soni to sili madon to sili maele na mboka oyo basa pango bambongo basoswa bazoyiba pardon to lembi bamoleki oyo namoni oyo eza pena miracle banda to banda na salamate donc tozo comprendre te so position nini babongisa biso banzela barange bakanalisation ya mai wana eza c'est bon babongisi kalamu mai njili mai tanga sokota lelo changu mwana fuma babimite le biso studio to awe le biso ba chauffeur toza banda to lele banda lodi toyebi te so finimani l'état la ndem so bini banda ba 16h to alia donc ala li kutwa na boulevard na komi ko memala bato mkongo komona mabete na yede bandeko na kati wanga mbo pesa ka yango loba yango wana akonza mboka ne amoni boye solution en 3 jours 2 jours toute solution ya ko ranger organisation mai manjili awa zela ngo équipe yenza mfisi baluka badanki baya batungu na ba ranger zela za bien o wala bika yango wana to na nini na sans fila bakameza du matin nzela za te nde momona toza likolo mai likolo mai banda to banda eloko ya bwena esalama te oya boye banda to banda bona tomona te dezaka makambo nzambe kaka asunga papa président mpe alukela biso solution ta baninga nde bakomi toyebi nde basuka wapi soki mpe nzembo boyembela biso ke longola baange toyebi te tosuki ka wana me na kati ya mai ebele naloba te mabe kaka ke nafandaka na ngaliema me nalali na ntango nga na mwasi nango nalali epa bamakango tala sala ke tozala po moko ezala banda de bonhomme te na liberté boye tosouffrir mabe boye tosouffrir soza te fana bien te kofilme te mboka mobimba bazoba mokama ele aza te awe
oyo ala bilanga bolingi kosomba mapango omoni baconséquencetana neti